même bambongo tokokotize mpo na yo tolongwa na souffrance cause. Non, non, papa, oui, tu confirmes. Confirme vidéo. Keba wechi ya nini? Wechi ako filmer. Wechi nako sala boulot nangai. S'il s'agit de mourir, je mourrai. Et je suis constant. Et ce que j'ai dit à Genève, je peux le répéter. Parce que naïbi makambo ebele, oyo batubonyo so ba ebite. Oyo eza mabele à les amis de Wechi. Belgique eza mabele à les amis de Wechi. Tokutani lisusu mama batata bandeko tokutani lisusu tozali na mili Bruxelles ndenge bozomona toza pembeni ya gare du Midi non na gare du Nord toza pembeni ya gare du Nord esika wapi bourgmestre ya mili Bruxelles azo organiser soirée ya campagne électorale na ye lokola biso toyaka tozalaka partout tozala mboka ya mundele babiloko na biso ezala kaka biso moko mais Cyprien Wechi journaliste patron des journalistes nga nazaka journaliste te naza patron des journalistes nde na ye kotala bandeko na biso namoni bato bakoti mwa ebele mungu akoti bato bakome kokota monsieur papa Luboji wa Luboji bokoti yango lelo tokosala mwa mise au point ndenge bomoni kala mingi te le 10 tokosala sitting devant résidence ya Boketu Premier aye na idéologie ya ba musicien aye na idéologie ya Maisha Park ba grand leader ba melaka ba mbongo ya batu ndenge na ibisaki bino namoni Fabien ati interview oyo apesa kibiso na Boketu Premier tozalaki ensemble bomonaki Boketu lera moni kaka Fayulu a changé na makanisi po abenda mwala qui est tout à fait normal pe abenda kilare yango 2000 € bapesi ole apesa 500 nanga ya boy yango le 10 to organiser ba mama batata bandeko sitting devant ndako ya Boketu Premier na ko organiser po ya ko réclamer mbongo na ngai ba mama batata bandeko ngai yoyo ngai Cyprien Wechi ndenge bozomona toye awa na salle ezalaka na canal et pas wapi bourgmestre ya mille Bruxelles azo organiser campagne na ye bon maman batata bandeko bato ebele bayebaka les amis de Wechi na tangi makambo ebele na petite sœur na ngai yo nalingaka Annick nazalaki na kanda na yo pe na tangi message na yo etouche nga na motema na lobi Yannick ngai na ko répondre yo pona nini natangaki kombo na yo osalaki partage ya vidéo oyo maître Donati aki na mir na ye et puis Louise Kadhafi Bagbo a traité ngai de Rwandais ke ngai nasa Rwandais nasa infiltré na mir na yo yo na suka okomi Wechi wana zaka munoko na comprenaki te soki na Swahili okomi bongo c'est-à-dire o déclaré guerre na mutu oyo okomaki makambo wana Wechi wana za na munoko merde MRD c'est-à-dire merde. Alors ngai natali petite sœur nangai nalingaka ye mingi natosaka ye mingi nasali ye nini po ya kokomela ngai Wechi aza Cyprien Wechi aza na munoko na Swahili yo leki koyebisa yaya na yo te makambo ya boye oyebisi yaya na yo yo yaya ozaka na munoko na Swahili ezalaka te ngai na komprenaki na ndenge ya Swahili peut-être na lingala eza na signification mosusu alors
lokola okoyoka message na ngai mama Annick petite sœur na ngai o na lingaka o toza ngai na yo toza na programme na biso ya kozwa ba marché central parce que marché central bato ebele bazokanisa eza blague marché central eza na mbongo ebele et tout d'un coup namoni leki akomeli yaya na ye yaya azaka na munoko na Swahili c'est une impolitesse grave yaya il faut réagir nde nasalaki réaction na ngai namoni poste na yo esali ngai lisusu pasi na motema petite sœur nazozela explication namir na yo Louise Kadhafi Bagbo a traité ngai de Rwandais ke ngai naza Rwandais ngai Cyprien wechi Rwandais ke bapesa ngai mission ya koya ko distraire bino ba Congolais yango nazwaki kanda et puis na pardonnaki na komaki na pardonner bino mais yo traité ngai de Rwandais Louise Kadhafi Bagbo ngai pe na koki ko traité yo de Ivoirienne parce que ndenge nini yo congolaise ozwi kombo ya Bagbo donc ozalaka leki ozalaka mwana ya leki ya Bagbo parce que basi oya Congo basi oya biso batosaka bayaya makambo na yo ezalaka neti basi oya Côte d'Ivoire mwasi makambo neti mobali koleka même biso ba mibali ovandi kaka olamuki ofingi yaya na yo ke yaya yo ozalaka Rwandais traité wechi de Rwandais maintenant Maman Louise Bagbo Kadhafi nasepeli nango te yo yaki na komba mutu oyo afilmaki yo entre na yo na komba nde ngai Cyprien wechi 2009 lero bozo ya na Belgique o traité ngai de Rwandais ezalaka te mama nasepeli nango te pe oke kosala yango na mur ya petite sœur na ngai oyo nalingaka Annick ye nde makambo bolikambo te naza yaya na pardonner bino eza bien te awa ekomi idéologie ya biso bato ya Manyema namoni ndeko na ngai moko akoti bimisa ngai na buzoba na yo ngai naza zoba te petit soki obandi ngai koloba buzoba na Swahili eza mabe leki akoyebisa yaya na ye buzoba te même na déconner ndenge nini oza leki na ngai utilise les mots ngai naza mobali na yo te ngai naza yaya ya mobali na yo tu dois me respecter enlève mo buzoba wana na miri na yo Bagbo a traité ngai de Rwandais ngai naza camarade na yo te yo Annick ezala mbala suka leki akoyebisa yaya na ye te zolongo na ngai na buzoba ngai naza zoba na yo Annick ngai na ye za yaya na yo j'ai 63 ans naleki mobali na yo na âge soki yo nde oza zoba impoli que ce soit la dernière fois olobi na ngai longola ngai na buzoba utilisez moi mosusu même na manquer yo respect oza leki na ngai. Tu peux utiliser d'autres mots, impoli, un DVD. Nasuki wana. Nazo lukayo Annick. Naza camarade na yo te. Naza na baleki ou baleki yo. Parce que boye na poto bozangi ezaleli ya mboka na biso. Parce que boza basi beaucoup na poto beaucoup respecter les sous ba mibali. J'exerce mon droit d'aînesse. J'ai 63 ans. Tu ne dois pas me parler sur ce ton-là. Petite sœur. Que ce soit la dernière fois, Annick. La camarade Nayote. Et tu m'énerves. Osoye bisangai, longolanga na buzoba. Na camarade Nayo.
mpe na suki wana nakoluka yo. Même bambongo tokokotize mpo na yo tolongwa na souffrance oyo. Non, non, papa, oui, tu confirmes. Confirme vidéo. Confirme vidéo. Keba weche ya nini? Weche ako filmer. Weche na kosala boulot na ngai, s'il s'agit de mourir, je mourrai. Et je suis constant. Et ce que j'ai dit à Genève, je peux le répéter. Parce que naïbi makambo ebele, oyo batubonyo so ba ebité. Oyo eza mabele à les amis de Wechi. Belgique eza mabele à les amis de Wechi.